omoni biso na kati ya Congo awa biso na kati ya Congo to eloko moko aboyi beaucoup ya na bino kala esi beaucoup na pesa biso tu na Congo ne to salaka o papa na biso kufa taso papa bina za mutambo mo boyi taso papa bina takisa o biso to papa biso salaka mutambo mo boyi makamba kala o to salaka te za sute makambo komandeni neti ba musicien minene musicien za munene za na pouvoir akobeta masolo te ko eleka abeta rango jamais. Vous comprenez? Vous avez confirmé déjà na né na bango wana. Na ta na bango wana. Ba betaka de martyr. Martyr c'est les caca. Net biso na ta wana biso bima premier. C'est où là? C'est où là? De la forêt. Té, musique, bi auteur la musique té. Biso beta premier na ndenge ni. Yo la beta le premier na biso. Biso quartier la tête beta premier na ba mise tout. O ba betaka série wana. Série wana za randeni. Ba Noël ba betaka. Ba Juana ba betaka. Kesser ba betaka. Papa ba betaka. Bébé Tsanda betaka. Papa Mbappé nani bango to la betaka on comprend ba kofi ba betaka série wana na nena bango wana mutabima premier ça kofi lo milieu po ani biso za le premier orchestre ba betaka kata stade de Martinique to beta rumba ba mo peke moni musique ne banda kofi mi na bani ba mo ba esima mo bani mo rumba boya ba obina cha te wana musique Père Lucie non yebisa yo to ba Noël ba betaka na martyr wana yo mona courir kendara te le what kendara what est courir kendara pour organisation ça kina numa mabe robon foto na yo mona nezaki misaka la kotala makamba te biso ngana boya ngonyo surtout quand soki bato ba beta concert à liboso ya danser o beta martyr ya danser na ne wana ba bazalaka et ça kofi lo midi misa liboso la kofi aleki bango nyonso ngalo longo na mutu te bango nyonso ba bacha wira ni premier ba sala bato cha ba fani na ye ya ndo fani ba fani na ye na musique na son na plein na nyonso tous les quartiers la terre on beta makamba kala te ko zongi sango te musicien somoni azongisi makambu ya kala c'est kasila na ye kende kuno boyo ba wira sila boyo sala rasus on va mettre concert que Londres on beta sous na Londres kami oui Londres ça va beta se fête anniversaire bo beta c'est le côté on beta premier compte il y a prince quand on beta les anniversaires c'est le côté concert mon ba kana kata sala muneni les autres beta na arena donc pour le pénal de la forêt ngana ebiso ke buta beta ni makamba lelo so ba danser ni biso to beta sur lelo ayo kalon souci na ba kese ne pesa na kina sa to kese na kini ami ba mise na kini makambo na italien ya pe mutonga ko lobela ta misa muke bon ala fokalo danser to ngana bia danser ti ba to tikala ba to mayo karate on est mede on va mettre sur la biso quartier te sa danser ki orchestre tout ya Congo et ki tout orchestre Afrique beaucoup pe no wengete donc ko on ndengeni biso quartier la tête to yemba to bina biso quartier la tête to yemba makasi biso bina papa mbate yebite baba bina akasi biso baba bina papa biso yembaka tu to compagnie qui se razanai qui se ra le côté qui se razanai pour la razanai qui se njo ai bina robinate asa marketeur yo kana biso ai bina robinate ai bina ko yembate ai bina loko mote ala musala mo makate biso balani shabato yibuko bina na yibuko yemba na mo makamu nyoso tu yo kana marketing asala ya otsemi sapi ba mise muso bakoma buminene confirme daza di buminene nala kaboto yo mise muso tuna lo bana tsata boy wenge ba koyelo lo bana mise muso tsaka boy so akoka ba se beleti akoka te même ba porte parole belé au moins porte parole tala di buminene so bise tsata boy akoka te kangata la se boy akoka te ba confirme toujours physique parce que et nga leki shibi na olata ko comparatif mama bilamba yo kala beso yo kala ebisa yo zana betela yo mama bilamba masalanga mama bilamba ekipa mukolo te ekipa patron te mama bilamba ko comparaka te nga ba seye ba benga langue japonais ba ba lola ta ba faransa ba 05 ba lola ta ba nini nga za langue japonais yo na betela yo musicien musoko ba kaza japonais maza japonais à podium ala ta nikola podium nayi yo mona de musicien ngo ba kaza mu konza bilamba papa mbato nga sala ki mo ba malo sala biso te moi festival mbato na couleur ma de ko to yebuna mama bilamba on comprend musicien mo te japonais obisanga za japonais za raté bana kesa kufa papa mba kufa ti za japonais te ade fu ko batela le kiyo maolata
ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence ezate moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine ozana besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution po na yo yango yo agence ADBM full service eye po na ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs o ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezandeka sérieux ya ko kamwa bonzimelanga bandeko na ngana agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli e comité place au wapi ba ko livrer le biloko après opesi mbongo ya boyinano ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais ti na 30% bonzimelanga nano ezalate sotuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo bakoyamba yo pe bakopesa ba directive ndenge nini osala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyo oui. Prochain internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Katem Sarabino ici à Congo Souk Sexualité Oblige parce que je suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité, il s'agit là de l'Andris japonais DSP de Kofi Olomide na yende Tobeta Masolo, conseiller actualité de l'heure parce que Mambo Lobezali, Yag n'a pas en matière à Bimisé et Mambo Bezali. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quand moi je dis un grand merci à Roméo Mouchonaza au four et au moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Gérard Sembo, notre DG, avec Kabama les cordons, à mon vieux Bruno Loubik à l'argent pour qu'on me soit dans sa vie. Pourquoi pas aussi na moni on appelle la musique Simon Bilizika Chaya Wili Musheni le sel et le véritable code mondial na moni batutu ba ngaka Dielo Mata na moni appelle déjà bakuna Djogo mal à l'aise ça na ba bi base ya ba shege tout ya lemba donc tout ça na bango bi biso lemba toujours la pointe donc bon quand on a terrain de l'Andris japonais il y a plein de choses la pousse la beaucoup c'est la caméra déjà la moni ya micro kanga madame que pousse na de développer par rapport au système boni bien de ronangai ndeni ngo kimizali wawa kala fona moni tout ça non ouais, Masaranga Dielo Mata, en tout cas, merci beaucoup. La CP de tout le coup, t'as un sous le lot. Oui, qui est aux moi repos, moi, mais tu ne pas combattre. Avant la personne en beau tatouage, la personne en beau tatouage, on a un battu les bisous. Mais la personne qui a passé, on a passé salaire moindre. Passé salaire moindre, la maloué, quand la personne en beau tatouage. La personne passé John Moponzi. John Moponzi, dans ma tongue la India. La personne en beau tatouage. Yeah, allons à bar, à quoi ça va bar? Matu va voir Banzimi. On passe à John Moponzi, la personne en beau tatouage. Puis on a fait ce qu'on compte, ça va musicien tout le monde. Lissou, il y a un musicien. Lissou. Quand on a mis sur un musicien à qui? Dans le monde, on doit contrôler la musique, on doit la mise sur la musique. Si la musique est à la bière, la musique est à la kimia, donc ça Kofi Olomide. Lissou. On va faire le matouille. Et ça a un problème. On comprend. On reprend. On va même mon kangami et ça n'ont pas imité. Mais lui sous ce monaté et ça m'a bien. Donc on fait des amis sur la musique. Dans la PCMBO tato c'est vandi la PCMBO tato na quartier la terre la fan tout baninga ralandi japonais soldat DSP libindimo encore. DSP. C'est que marambo ya la. Derrière la monio déjà balobi photo beta déjà c'était mon vieux Chico Lubanda le futur honorable ya bana funa Chico Lubanda. Venanga Chico Lubanda prêtre honorable Chico Lubanda wa kuta olobati wana bela quartier la terre honorable Chico Lubanda na PCMBO tatou na prêtre na biso alinga quartier la terre makasi ekuta singa bilanga melo matesa ndenge nga bisite to sona la ndi japonais to kotango déjà babi actualité oblige Cindy Lecaire le 15 juillet avant tout balalo le 15 wana na biso na batuke vraiment les 13 et c'est l'anniversaire à Kofi Olomide. Ouais, l'anniversaire à Kofi Olomide a commencé 10 ans. 10 ans. 10 ans.
Bon moi Koffi Olomide te. Tala Koffi Olomide ba ministère musuni ba komi. Ba ministère musumo tala libandi muneni. Au moins ministère musu tala loko nini muneni. Libu muneni. Ministère musu ta ezate. Mais Koffi Olomide mo la ke ba ministère to amon. Koffi Olomide so so ngaka bébé. Koffi Olomide 10 ans. Yibo Koffi Olomide a comité 10 ans, ko ici 10 ans. Les 13 aux 10 ans on a tous ça na 7 James na 7 James. Na 7 James aux wana. Et to beta na concert mo acoustique. Les concerts mo acoustique, mais to ça la tata mobimba. Et les kabongo. Après wana terrain suka yango. Bakambo ça. Les 15, les terrain géri. Cindy Leker, moi ça. Vous comptez à chanter sur le monde. Babi Mikolo, mon c'est plein. Plein, je dis à mon terrain, je vais te faire des bateaux mon date. Les bateaux mon terrain en gros. Cindy Leker plein au salle à partir déjà 6h. Comment ça balance à partir déjà 6h juste. Pour faire déjà Cindy Leker à bandi. 10h tu bandi concert. Ah, tu as bon le dit ça. Maintenant nous avons plus de programme. Tu bandi concert, barama kilelo. Stade ben match banda à stade. Yebi sanga match banda na stade. Ye makambo na foto bana on akata koto to beta na kata stade. Donc zo ba to beta na stade, eza soirée té. Eza salle monte ko ya nini bote té. Eza ki ça be kermesse mo eza to beta na kata stade. Donc to beta na mo pa to mona. Ba mona bilamba sindi ka rolata, ba mona ba sima sindi ka ndenge ezala, ba mona makambo tu ndenge ezala, ba mona chasse sindi ka ndenge obemba, e vese nga mo ba tutu ba mona. Ba to mona sindi ka mo yibutu te. Sindi ka kitoko sindi ka razana ngo. Siko ba mona ina ba moyi. Ina ba butu eso to mona bien. Ba mona bien te. Faut mona bela moyi bela ba mona live na moyi pele ne zakani makambo. Da ba to ya les 15 wana à partir de 6h JC. Déjà les jeux tonda. Et tonda déjà. Da o ezalo kwa nini za cadeau au signé ka pesa bana limba. Bana limba, bana matete. To balena na changu. Na changu déjà na changu. Ya na profiter na pesi. Na profiter na pesi patron de patron lino business na kata changu wana. Patron de patron lino business. Na pembo to sikaza. To balena changu. To pesa de finition na kata changu. To longo suala to sur na terrain lemba ya GD. Ah c'est ce que ça signe, ça confirme l'idée de makila, confirme l'idée. Et ça confirme l'idée, ça confirme la salle makama minene. To ide ya ce concert ah. To mettre la terrain GD au moins qui terrain ninge kizala. Ba to sepi la mabe. Mon terrain de la tila on est la peluche boy. Bon ça ba moi la skoke, ba moi la skoke podium mo ya danser. Ba moi la lumière mo ya danser salama na nuté. Ba lumière ba to mo la martyr wana. Ba moi la on route ya lokuta. Ba moi la lokuta o les gars ba martyr se beta wana ba lokuta. Ba moi so vraie lumière, vrai son, lemba pele ça veut dire que to fendo na fendo pa ko na même fait go tanzamba oyoka. A to fendo ko to ma oyoka kuna do ba za calme, si les gars beta lemba o to biso to bukarate. Biso to tombo la randi. Na suka bela si les gars sont to tombo la to memiango. Nga memiango liboso, livre memi na sima, nyama ko na 4-4. Parce qu'on a vu on dirait que faut le dire sur les gars beta basta to ndina ko mo na boule ndi ba ko ko na martyr to joueur nyo surtout vrai joueur nyo surtout ne ba masala nga le ba sa entraînement, ba sa entraînement pour ani. Ba sa entraînement pour ba beta un jour ba beta la ba Imana, un jour ba beta la ba Vita, un jour ba beta la ba Real, un jour ba beta la ba Barça, un jour ba beta la ba Paris, un jour ba beta la ba club minene na minene. On comprend? Ya ba sa entraînement. Vrai joueur ba na entraînement. Ya ko signer le kera beta na ba to ba na to la salon ba mise tout. Moni mise tout o abima na kati ya Congo. Abana na ba terrain na ba Misfal, ba terrain ba Bandal, ba nini o me après Marti. Biso be Marti so be to kota o be mbangu to kota na biso ngo. Parce que le kera za likolo. Si tu côté en ton côté en ton mettre on peut te mettre en plat craqué mais tous ces personnes ba toi moi appelle on se dit les cœur bien ba mais maintenant ba bilingue ba goût tout ça ba commis par commis to kiti les 15 ans on a vu ça ba bi de 6 heures de basa 6 heures de toi bandi ba quartier la TDC ba international 10 heures juste c'est des cœur bandi 11 heures juste Koffi Olomide mon podium invité à Koffi Koffi invité Koffi invité OK pe ababa masa miso aussi ki arobeng ça basa babi après la GD après ndule comment beta mais kaf parce que tu zaki na ndule ya gali ka fait ça qui plein wa mais siko après babi ke sindi pe gali pa tika mo ba likolo pa sindi pa kwa gali ya sabiso la pesi galimbo tato star nanga ya zaoji ya beta la musique ba oji ya mopa kota musique mo boy mais sindi le ki pa beta la musique wa danza kota bima ka mususu donc to comparatif gali za mo na Koffi Olomide gali za biro na biso da wa ko lo bate batia so bide signé ka robeta bimo bo mona tant que signé ka reza sous plein ka banda ko to étage o mona ba otonda donc c'est ko to so ba batsa ba bilo ali kolo la reine star la reine donc ya sa mission otondi sa mabe bon siko to ko to pela mo ba actualité pe ya ndule na biki la mbisa ko yo landa mama ndule
faire Regola beteki le 24 jours habiti le lobi ba polémique yo ya mon concert wana ya faire Regola analyse ni rosa par rapport à concert nga déjà lo la sepela déjà lo le boso la sepela concert nena nora ki ba mikolo comprendre muto ayeba muto azara mala o ayibi muziki faut pesa no valeur na bakulutu o ba yibi makamami muziki pour mutu nyonso to bandaka neti o bana makamaki journaliste boy so batuno ido no bana na bandaka pa mutu bona no Hollanda veni na Hollanda awa eza beta muso ngo bana mission o ba ke la pesa no ne na bato boy boy eza bino neti fieri asala be bien ndenge ya bana na mikolo abala mission o ke banda ninga no ipe ba Koffi Olomide bien na déjà yangwana bien makamani le kaki na bien eza kaki na kitoko kitoko metoko parce que babi liste mo ya robimana ba liste binte ba te wana fo liste lisani c'est une proposition babi de la forêt à premier Gilbert à deuxième ba ici de la forêt ba tie kutu Koffi to invité profiter ba tia faire le troisième mois sikoyo zo mona teke mutu so beta masolo ya kala omoni biso na kati ya Congo biso na kati ya Congo to ana loko moko abwe beaucoup ya na bino kala et si beaucoup na pesa biso tu na Congo ne to salaka o papa na biso kufa to papa bina za mutu mbongo mo boye to papa bina takisa o biso to papa biso salaka mutu mbongo mo boye makamba kala o to salaka te za sute makambo komandeni neti ba musicien minene musicien za munene za na pouvoir arobeta masolo te ko eleka abeta rango jamais. Vous comprenez? Ils vont confirmer déjà na bango wana. Na tana bango wana. Ba betaka de martyr. Martyr c'est les kaka. Neti biso na tana wana biso bima premier. C'est où là? C'est où on a? De la forêt. Té, musique, bien autant la musique té. Biso beta premier na ndenge ni. On la beta le premier na biso. Biso quartier la tête beta premier na ba mission tout. On va betaka série wana. Série wana za randeni. Ba Noël ba betaka. Ba Jiana ba betaka. Kesser ba betaka. Papa ba betaka. Bébé Tsanda betaka. Papa Mbappé nani bango to la betaka on comprend ba Koffi ba betaka série wana na nena bango wana mutabima premier ça Koffi Olomide bi poani biso za le premier orchestre ba betaka kata stade de Martinique to beta rumba ba mo beka moni musique ne banda Koffi Olomide bani ba mo ba insima mo bani ba rumba ba mo bina cha te wana musique pe lui sino yebisa yo to ba na ba betaka na Martinique wana yemona courir kendara te est-ce que Kenda pour organisation ça gina numa mabe robon fotana oya yo mona nezaki misaka la kotala makamba te biso ngana boya ngo nyonso tunga soki bato ba beta concert à liboso ya danser o beta marti ya danser na ne wana bango bazalaka et ça Koffi Olomide misa liboso la Koffi aleki bango nyonso ngana longo na mutu te bango nyonso ba bacha wira ni premier ba saka pato tsa pa fani na ye ya ndo fana ba fani na ye na musique na son na plein na nyonso tous les quartiers la terre ya quartier la terre na tout mais bango ba bi plein zala bango wa plein ya tikana libulu wana bi ye bina contrôler mais du polémique na mo kutu ba wa yo ba fâché ke zake yo ngala betela yo ba to ba osirika ba makambuté biso quartier la terre to bi ke to beta bien ko le kabango to beta ba modele biso confirme de to so sous marti azonga ni sous marti ya to beta siko bakamo o biso ozonga na marti ya to beta ko siko to bango ba biso ba to comparer sur ba to ba to beta lisusu nga biso jamais ke lo moto leka beso biso leka ka na beso biso ba beta to ba ni beso biso na to comparer ba tengo ngote o ya biso se leka ka et comme biso ba kamusu mususu et ça veut dire que marti o to leka et ça marti leki ba zela ba comparer ba tout ba passer ba beta na frère ba beta ba frère ma kalamani ba beta ba zekwa ne bazoya ba tutu ne bazoya ba comparer bango na bango série na bango pe batanga no série na bango na mutaleka ka ça Koffi Olomide Koffi Olomide beta play à craquer. Merci beaucoup information le président yango siko ko beta makama kala te ko zongi sangote musicien somoni azongi si makambu ya kala c'est kasila na ye kende kuno boyo ba wera sila boyo sala rasus on va mettre concert que ba Londres on beta sous na Londres kami oui Londres ça va ko beta se fête anniversaire bo beta c'est le côté on va beta premier venir compte ya prince quand on beta les anniversaires c'est le côté concert moni ba kana kata sala muneni les autres beta na arena donc on va prendre de la forêt mwenge ngana ebiso ke buta beta ni makamba lelo so ça danser ne biso to beta sur lelo to beta les musiques ça ndinga ba clan ba lobi ke clan ba o ke lokona tuna ko ba yo boya ba lobi ke quartier latin eza copie conforme ya clan ya wenge na ça c'est ya ba oui ba ibini ko copie ba ko faire Koffi Olomide to ba lobi misa ba disque Koffi Olomide to ba lobi misa ba disque
bana no zolo bana miki bana to bana miki ko fe bene saki na poto abisa da disque apesa da banzembo jusqu'au ba quartier te bien le quartier bina neni be ba bongo ba yebite et mais là où tu vas encore la mine donc dimanche l'émission avec confrère moko avec quartier te botama na yekuta senga merci président Fati merci président Fati po basangisa bango ya bango tsa minoko ayo kana susi na ba kese ne pesa na kina sato kese na kini ami wana mise na kini we makamuna italien ya bi mutonga ko lobela ta misa muke bon ala fokalo danser tonga na bi danser ti bato tikala bato mayo karate on est mêlé on va mettre sur la biso quartier te ça danser qui orchestre tout ya Congo et qui tout orchestre Afrique beaucoup pe ngo wengete donc on a ndengeni biso quartier la tête yemba to bina biso quartier tête yemba makasi biso bina papa mbate yebite baba bina akasi biso baba bina papa pamba biso yembaka tu to compagnie biso quartier c'est ça to lix bon éviter JBP Lix la JBP Lix yani yani abeta na ville chaque fois bon que ça quartier pourquoi que ça quartier que ça quartier il y a quartier Gombe na ndenge ni que ça quartier BCB mais bi c'est que ça beta à chaque jour tu nga bon wala beta na ville beta à chaque fois na beta na ville wapi na barit Oboy BCBG bakana bal dimanche wa beta na ba basi ba jouer bango ba tuna mama ba bali na bango ya na biso ke musicien so comme comparer makambo na musicien te musicien faut ni osala ka makambo de confirme de osala moni confirme de si lelo confirme la saka na succès abetaka ba disque malamu ba disque kitoko ba nsemba kitoko ti lelo saka na top ti siko saka na succès ti lelo saka na minene yango ni makamba bien mais ce que toko tapena ndenge ndio luga actualité oblige to moni pe kisinjora alongo la tina ko ya zongi ne pas fali abiku to ale la ndeke bokanga passeport na ye passeport za identité mutu bokanga na quartier la telle éviter omoni bango ya za lokola omoni puko bimisika moni puko moto na okala na Congo kala ba puko ba boma bango de ya ba zongi susu puko ali aka batuma kolo muso la mungina tongo moni makolo ba posa makolo longwe bango baza bongo biso quartier la te bana musique ya Congo banda quartier la te banda yo za journaliste ya Congo oza journaliste ya muketo za journaliste ya munene yebisanga banda quartier la te banda yo ka miseno ngale ki na TV au déclarer passeport ba mise ba danser kutu ba longwa lubat otoko kanga ba ko passeport misenya longwa oyo yebi so ayi bakangi ete aza la président nga senga mbongo na ye yanga profiter asenga mbongo ba ke confirme da kangi confirme ka passeport te nga passeport na nga yango o mutana obenda ngo passeport azwango nga passeport na nga yango tala yango na les japonais bena biso so moni ke sama ba lokuta biso sukisaka mutu ngana landi soda d'esprit ya Koffi Olomide nga so ngombe kaka osaka na Koffi Olomide na yo sukisa yo yala profiter na pesika mena nga José Awendi mena nga José Awendi na Paris mbota tro fe nga Bruno Lubika mbonga propre na pesi chi lubat madame mbota tro biso so sukisa batu yango na biso ipona sukisa yo merveille à voyager na passeport ani so bakanga ba passeport ouais mais frère voyager ya uti ayi akela passeport ani yani passeport ani ya wa ya nani ya yemo yani ya wapi ya quartier la tête ezana bio biso kanga passeport te biso ba ba question ba kanga ba passeport ba passeport te biso ça la rappelle que ministère longwe ba PC passeport na yi ministère na biso to angote ta ba chanteur ami qui se razana qui se ra le côté qui se razana pour la razana qui se njo ayi bina ko bina te asa marketeur yo kana biso ayi bina ko bina te ayi bina ko yemba te ayi bina loko mo te ala musala mo makate biso balanisha bato yibuko bina na yibuko yemba na bosa makamu nyo sotu yo kana be marketing asala ya otsemi sapi ya kana profit akwata to samu ba danser na mi ba sebela susu danser mo ko biso mo asina yi boyite wancho oboyite sa bongo ngamla beti la uti ngamla beteli yongo ngamla ebiso yango biso quartier la terre et ça bon pe bo tsema ka mona te confirme ko kangi passeport te biso pa passeport pesa ba to on a tuni aux questions mission on a mais en fait on va voyager passeport na ya yo quartier la terre nga passeport na ngwana mission ngo longa ba mission ba chanteur ba minene belo yemi na kati ya Congo a o ba longa na quartier la terre yo ka sola le passeport yo ka chipson le passeport bana ba omba ba longwa ki ba le ba passeport
mutu tenga passeport ngango la lakisio mais quoi alobi pe que non des wana bo envuta que te na bapel ba mono ndike bapel ngalo bo ndike za vera mo kwa bige ke wana do sala prise na ye aza prise ba kasa ke obato nanga obengai yibi profiter tout le biso de profit tout le biso de profit zonga pe quartier la tête trop kozonga quartier yaza pipe tsa kofi kozonga quartier te logo mo te za ko pe ba mo te mais ko zande bien ko ba moto linga fo batela yi to ko so ba de kofi la kanga passeport kofi la sa obisa kofi mi dendeni kofi mi na ambassadeur ya mboka ho alingana bato ba sala bien mais ce ko mi sa kombo na eza malamu oza mona profite faut batela kofi mi de biso zo sala ba suspension to fala na parler mais yo kenga ngala ba masse bele ba misa ba danser masa nga bina file na pese mbota to mais tout ça calme tu pas kofi nga bani quartier te banda tantan tilo na la quartier te combien l'année ah beta kaiti bana tantan tina za tilelo ezani zako linga mutu soko linga mutu biso to linga kofi to zani kofi de ma passeport puis nzoka tika ni babiloko na loba asala makamna osala aluka poto nenga aluka place na okende aluka musani nenga aluka atika ko babilobela oko bakangi passeport bakangi te ouais passeport ne par rapport micro de babi micro système ba clan est-ce que na quartier la tête ko za na clan parce que wenge pe biso de to na clan moko déjà clan na biso mo za da quartier la tête na quartier la biso de to na clan déjà moko quartier la tête déjà ça dit quartier la tête la clan modi tout ça na déjà mais est-ce que le quartier la tête l'embobi est-ce que le lobo sangana parce que babi le lobo ndire comme moi ça confirme mi de ce que la pouvoir na nous confirme da sili na otene ba mise musu ba sili te pas 500 ba tuté confirme kala bete lui ba mise ba sili ah base belé na ba wengelo mona ba sila na wenge ba sangana ti ba 500 akamo na biso ba mise ba sila yo kala bete la yo ba mise ba sila mais confirme da sila l'autre confirme da azana nous ya wona na azana yemo pa bunda na yemo ko mais ba biso so za quartier la te za mo confirme ni wona azana force na nous confirme da likino tous les ministères na ye na o ba bima na o ba zali na o ba saini ba likino tout na succès aliki mo tout na makambo bo lo balangani lo ba tonga liki confirme midi moi na ebe fali omoni confirme ma moto sala diamond te lo bat omoni ngote ba mo confirme moto sala pas diamond omoni ngote ni sena mo koni ba bengi sena kata Kongo bongo na kilelo ba oji o ba tutu ba olinga ba nego tu ba olinga diamond aza misa kilelo donc so bengi so deuxième fois bengi so deuxième pas beta première fitting na kofi et quand ça maman là après deuxième fitting ngwana yoya c'est qu'à comprendre que confirme des danser confirme qu'on comparaté et moi disons va quitter Tanzanie ba mkene ba Hollande confirme la génération ni surtout il y en a ici ba tout anniversaire confirme des de 13 ans ou ça 10 ans mais tala bote confirme des là lo bat tala bote confirme midi tala bote Noël tala bote misenya surtout on compare na nani bonne wala ba misem so ko bomine ne confirme des di bomine no wala ka bote yo ka misem so tuna lo bana tsata boy wenge ba koyelo lo bana misem so tsaka boy so akoka ba se belet akoka te même ba porte parole belé au moins porte parole tala di bomine ne so bi se tsata boy akoka te kangata la se boy akoka te mais confirme de toujours physique parce que toi chuter no de malé mais mon le terminer ba yiti ma be ona yo ezaka physique na sala terre na kata terrestre JS ka beta et ta ba jouer ba yanga pele na boti nanga ya boti oui so na so za boti o za boti ke ba ya noir eza na ngo pozo ngo pete mais couleur opose wa yango couleur problème rouge faut ça la plus la terre encore boy yo ji maman yo la terre encore boy pièce donc na raboy puis pantalon mundaza olandi souverain pa yo ji te nga leki shibi na olata ko comparate mama bilamba yo kala beso yo kala ebisa yo zana betela yo mama bilamba masalanga mama bilamba ekipa mukolo te ekipa patron te mama bilamba ko comparaka te nga ba seye ba benga langue japonais ba ba lola ta ba faransa ba 05 ba lola ta ba nini nga za langue japonais yo na betela yo musicien musoko ba kaza japonais maza japonais à podium alata likolo podium na ye yo mona de musicien ngo lo ba kaza mu konza bilamba papa mbato nga sala ke mo ba malo sala biso te moi festival mtaso na couleur ma de ko to yebuna mama bilamba on point musicien mo te japonais obisanga za japonais za raté bana kesa kufa papa mba kufa ti aza japonais te ade fu ko batela lekiye ma olata tata mo beach na lekiye na lekiye on ka tata na lekiye ba ma defa vrai japonais faut defa
Il y a pas moi somba derrière là. Vrai japonais des fois somba. Parce que moi somba. Vrai japonais bunda qui est matanga mo bundi. Yo mona baba bunda. Yo mona na spectacle bilamba bala. Baba na ke ba to ça ba déco ba ba défilé moi ya forme na Paris. Yo mona baba bengisa congolais moi mise que ça défilé fort. Lobat. So ça me o ngam konza yoji. O ngam konza nini. Yo mona na wakela sa présentation bilamba kuna na kata nini azaki nani. Tout le monde peut fali na dio. Ah, fali na dio azaki. Ayako soma ta suli oni mo kuna. Azalaki na nini wana? Wa mama obeta ngote. Ali azalaki wana. Ah, wana baba innocent. Baba innocent maka musuba innocent ya. To soma musuba innocent. Obengi innocent. Innocent. Ah, la bi japonais. Innocent. Nga so ba japonais musuba za japonais to beta masolo to beta la nga liki bango nyoto olata. Yo obuneka na musiki ndingu. Te wana mwa muke bebe. Omona ajini na sana nguti na wanga. Ah? Omona ya zati ya za bebe nga na mwa muke. Pe na oyebisa yo. To nga na bandi clip alongiti mazaka nini? L'an 2006 nazala na tensini ya jaune na mutu kaka nazala kaka boyi bango bayo kopie nga oyo bana na nga ba muziki ndi bana na nga Léopard bana bango nyonso bana na nga nga tengo kopara te nga na landi japonais Léopard bana na nga tobeta masolo tobeta awa bato baya le 15 awa baomoni na degré 6 heures déjà yindi biso tozala caméra oya penda les 14 là on a fait déjà les ba monter les instruments ba belé et ça déjà somme mais Koffi Olomide le 13 déjà le 13 l'anniversaire à Koffi Olomide à quoi 10 ans la 7 James 10 ans ya pamba ah non mineur ah mineur makasi mo mona te ba to lela ke katilo mo to misel sur ko la ba beta sona bango te mais Koffi toujours au Koffi ya on a ça ta prima kamwana bisque la seule les gens des soya et des infos mais ça m'a bé ma bé donc le roi déjà m'a bien le bien des infos na habité ce qu'on rappelle la bateau tout balandi ba moto balandi voilà ça va tout ba linga biso tout ba baraka les 15 aux alliés on a terrain GD à to beta awa la pesca ba cheke tout à GD mbota tout ba GD na pesa mbota tout osana bango awa ba to osana bango ku tu ba bi Koffi bien awa ça maka momoni lemba ku tu ba dali ça ba tout ba olanda biso lemba maka makuni ya la raté lemba maka manite lemba ça maka mbongo lemba et ça maka mbongo biso lemba pe ba osala lemba ça maka mbongo po ani ba fait la chose ko tanzambi ala sa mutu tout courage ya mbongo lemba ça maka mbongo pe ba omona ke ba kamu sécurité ya kitoko ba mutu za kitoko ba mutu ile ka kitoko ba to les 15 ba omona niveau sur les kara oyemba niveau même invité na Koffi Olomide osala ba to ba ressentir OK ba moto est-ce qu'on balandi on a vu que ba fait le Bruno ba moto na pesca mimi po to za na kanda ba be na parler mais tout le monde ba tout sur sola gité na pesca moto to pas fait na Bruno lubi kambonga propre wana ya na nga propre na pesi moto pas fait na nga moko docteur de docteur mkonzi ayo asala pelaki impact na kata ya mofle wana docteur na biso auto ça na kata mkonzi mo ya impact wana mkonzi na pesi joko mala mbota trop na pesi mkonzi impact wana docteur Paul Mutombo masala na DJ Mbia Obama na pesi sous mkonzi Tour Eiffel boss Emmanuel Tikaya na pesi mbota trop na kata Tour Eiffel wana pena kubosa na te mais na nga société a Wendy na pesi mbota trop na pesi Jérémy les gars mécaniciens kata mo fleur wana face à mo fleur kata kalo no moko azati wana na pe mo mbote na pe mbote to le mata biso tout les 15 to ya awa ba ya hotel à concert munene masa to tambola ko ba mo ba concert de to okene to beta za to tambola mo ngeto bimara le roi bande ko sa bana mo entraînement les ça na les si ya on est au mona wa donc ba to ya pena les 15 ba senti on point tout ça ba to ba joko ba sa wana Jogo za Jogo yobayoka tabo mukepe Jogo tabo tabo lo bayoka bakasa babe bangole ko Jogo lo bayisa ba tabo mukepe ba konza ba belo bango so bansimi otelo côté sali bango ba yamba andi bango ba yamba pa t'éviter ce que yo komona ni base ça nga Jogo ma à l'aise va chega GD va chega GD biso c'est l'argent c'est money bino c'est money ambrité money ndenano ambrité c'est l'argent bana ba maître avocat ba maître baza ba playboy ba Jogo message ni bola c'est Koffi Olomide l'aime soir là avant concert encore Cindy grande dame mama ni mama mère to ya miote aba cheka jidi asoto ndimio neto ndimio to confirmer yo tara papa zanera muta musika te moi alemba pe na biso papa biso botango eza adresse bana wa muninga ba yakwele biso siko bana na bino donc ba cheka jidi ba tu ba défendre sable la sécurité est assurée la police est biso betoza posto moni biso déjà calme ba kolo sable tozali
tonga totyaka ndembote wanko. Merci beaucoup Malade, topeli à toi. Merci Vous senti na ne lobelia. Ne lobeli au senti kitoko quoi. Tu te sens moi la lemba ba bien. Déjà lemba. Lembe loko zate lemba calme ali. Ah vous musen zalati ba me kota raté. OK, merci. Je pense que ça n'est fini. Un grand merci à Roméo Mouchano Zaki au four derrière la caméra pourquoi pas aussi à gérer c'est bon notre DG. Hervé Kabamba le cordon mon vieux Jojongo na humaine était avantageuse patron je te salue ta Sozali ya oui mon chaîne de sel et l'unique code mondial le monde un Simon Bibi Zika cherche la chaîne la parisienne moi c'est Nzambe c'est le sud de Jules qui a la papa na Taïwan mon vieux Jules qui a la ouais c'est sur ma beauté mingi Sozali Audrey Zozime maman mondiale Audrey Zozime et à prophète Didi Bokuma de Lyon un grand merci pour s'abonner massivement à vos likes vos commentaires et c'est absolument plaisir je pense que on se revoit à la fois prochaine là pour le ressources Saraka pour le ressources Saraka pour le ressources Saraka on a vu ça batuke conseil de concert yango bato bazwa aux théâtre ba ya pena avant nous connaissons concert trop banda moi bato ba ya pena terrasse ba hôtel la Cindy Leker ba ya pena avant nanu ba hôtel la musique bien ba okamaka bien biso Cindy Leker aza muta polémique té Cindy Leker afinga muté Cindy Leker atonga mututé ya on tobeng ça to ba ya kaka les 15 ba senti les 15 ba hôtel musique bien makamba bien biso to sala wana biso tout la pesi bato tout balinganga lundi japonais bifo mona na les 15 Rodrigue bato basala bato wana basala landi tumbi na pese mbota to landi tombo na yebi ke ba ozala mwana yo ya pe oyisa bato ba ya ba wuti musika ba wuti na banga moyo ba wuti obata bina file wankoro opena délégation pena banga moyo bana banga moyo tout bana kisesu tout ba yebi o docteur Landry clinique ba moyo toujours dans tozali donc le 15 juillet tozala pena terrain de retourne na mabe donc ba banderole ko ya pena donc wankoro honorable mukonza wa mama nyoso ba misa malamu de ne bina ba misa malamu araboyi ta oyo sindile ki arazo beta de bina filati de ya moto omundi ya tindi ati ya moto ne da ka ya déjà bana kinseso boya bana matete boya bana lemba bana yolo bana lingwala bana partout baya yana pesca mbota trop fe na Bruno Lubika et ça la rayo oh yo batu yonde mukonza mbonga propre yonde free original vena na pe mbota trop mais na José a Wendy mais na devrait niveau ba partir à Paris mbota trop na yo pe di le matin merci beaucoup senti o ya mi mukolo respect elo kesongi nengi tutambola to mona kitoko